La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille. Mbote bande konyoso bolanda Xile Botelwa TV. Mbote esika oyo zwami bino. Bande onanga bambote na bino na kombo na Yesu. En tout cas bambote na bandaku na bino. Bambote partout oyo bozali. Boyebi deja ke tozana sango moko ya matanga o deja toyebi biso nyonso. Toyebi ke décor ilonga auti kokufela mwana na ye na kombo ya Rancia. Alors biso nyonso toyebi ke Rancia ilonga mwana ya décor asilaki ko tika biso. Alors lelo Xile Botelwa TV aye liboso na bino pona ka kosolola makambango tokopesa ba programme ya matanga lelo et puis tokopesa pe ba programme ya matanga o ezosalema epa ya décor to pe toko expliquer bandeko nini oyo ekomeli pe ndeko na biso décor ilonga. Toyebi ke eza facilité kobungisa mwana, en tout cas toyebi ke eza vraiment facilité. Bomoni décor aza vraiment abattu parce que batu bazo finga ye, batu bazo lobela ye, batu ebele bazo finga, batu ebele. Même soki boke na ba commentaire ya décor ilonga tango posta ki video ya mwana na ye ou auti kotika biso na TikTok, ozomona ke batu nyonso baza pour yete, donc batu ebele baza contre parce que akipa ki mwana te asundola ki mwana ti mwana ye kokufa na maboko ya mama mwasi na ye wana ex mwasi na ye bundaki voma ye moko na mwana na ye ti nzambe aye kozwa molimo ya mwana. Alors yangwana bomoni décor ilonga bato belé ba fingi donc bato belé ba fingi même ba fani na minute to yebisa bino décor à perdre même ba fani na e ba fani belé baza d'accord te na comportement au décor affiché qui à travers moi na ye moko. Alors ba fani e belé baza d'accord te même biso bato ozomona ba pandisango ozomona eza na bato belé bazo komela biso à propos ya décor ilonga. Alors bandeko na ngai en tout cas sur Zambalano ya liboso koti na chaîne na biso. Donc ceux qui vraiment Zambalano ya liboso ou visiter Xile Botelwa TV à toloba kaka abonnez-vous. Donc c'est vraiment première fois na yo au koti na chaîne na biso to senga ka ba abonnement na bino yangonde et ça la biso ba bien. Donc tango koti au s'abonner et puis ko bosa na te tango s'abonner cliquez cloche ya notification. Donc cloche ya notification on a yango et ko permettre prochainement tango Xile Botelwa TV a otia ba image na ye e komela yo esika nyonso okozala. Donc partout oyo kozala ceux qui Xile Botelwa TV atia ba biloko na ye e ko komela yo partout okozala yango tolobaka. Cliquez cloche ya notification. Alors partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, partagez biso partout nzambalola ako pambola yo. Wana topesi mbote na mama na biso Suzy Lumpala Tombo. Suzy Lumpala Tombo depuis Cape Town balobi wembe kitombe mama Suzy mwana kapa tongo donc mwana Cape Town wumele siko zali bambote na yo esika ozali. Sans oublier Madeleine Akeita ya ba Madeleine bisous esika ozali. Mama na biso mama Yvonne Princesse Alegria ba bisous na yo esika ozali. Bisous na batu nyonso o balingaka nga, bisous na batu nyonso
oba benga kabiso ba oba pesa biso ba conseil ya malamu grâce ya mpoi. Je te sali esika ozali Orange Africiel mbote na yo esika ozali. Numéro na biso ezaka liboso na bino pona bato basala ka ba remarque. Donc soko za na remarque moko oyo olingi osala Irsil Botelwa TV, numéro na biso yango wana liboso na bino. Alors komela biso na numéro na biso, benga biso na numéro na biso e ozala malamu mingi. Toye kolobela likamba décor, toye kopesa bino information oyo euti epai ya famille, information oyo eza vraiment information vrai. Yango toye nango liboso na bino. Alors matanga ya mwana ya décor lobby ezali veye mortuaire. Donc lobby vendredi eza veye mortuaire na Angola ekozala na Oja Yenda. Bata Oja Yenda na Angola matanga ya mwana ya décor ekozala na Oja Yenda. Donc lobby nde bakolala veye mortuaire. Donc lobby bakolala na Oja Yenda kuna pona ko s'organiser ndenge nini le lendemain nango bakobimisa pona kokende kokunda mwana na biso. Alors pona bato bazo benga ngai matanga pa décor eza wapi, décor atie matanga wapi, est-ce que décor atie matanga to atie matanga te? En tout cas nazo ba appel belé pona yango. Nazozo bapel ebele pona yango bapel ebele pona bandeko nandu bazo senga numéro ya comédien na biso Décor Ilonga. Ezana bandeko ebele ba osenga biso numéro ya Décor Ilonga. Pour le moment toza vraiment obligé te soit toza vraiment na permission te ya kopesa numéro ya Décor Ilonga parce que ezana bato ebele bazo komela décor bazo benga décor te pona ba souhaiter mes condoléances mais bazo benga décor parce que moi na kufi ko benga décor pona kufinga ye eza vraiment kitoko te. Eza kitoko te secret wana o abandai ko kipe mwana to abandai ko kipe mwana te. Tout le monde qui moi si ayaki aloba ki metoyoka ki version ya décor te. Décor Ilonga ayaki ka koloba d'ailleurs décor abwanga na kandeka mwana ayaka ka koloba ke na mwana te aloba kango par rapport ya kanda oyo azalaki nango ndenge mwasi na ye abimaki ex mwasi na ye abimaki directement na internet po aya koloba. Yango wana nde bomoni ke Décor a répondaka pe bongo. Mais lelo bazo finga ye na ba commentaire zoba tala erozo lela mwana. Ba commentaire eza vraiment ebele ce que lingo tanga yango kende na TikTok ya Décor. Komaka ka Décor Ilonga okomona koma batu bazo finga ye. Mais boye bakata to fingiye nzambe nde alingaki boye bakata to fingiye iye karanda zaki papa ya mwana. Donc ezaka ka mabongisi ya nzambe c'est normal azana passe na motema malgré sundola ki mwana malgré ki pa ki mwana te selon moi sindenga lobaki malgré ezakaka ba pasi na motema donc il faut azala na pasi ndeko ya ex mwasi ya Décor auti kokomela ngai pona koloba Décor atikala kokipe mwana te atikala ta kotinda tambongo pona mwana te mwasi o Décor abalaki nde amemi Décor na erreur nde apekisi Décor kosunga mwana te mwana mwasi wana nde atie Décor na erreur et comme ikuto tina niveau ke balakela ye akobota te akosala boete en tout cas comme nazalaki vraiment na imerte na ipsi bango kaka merci je vais vous rappeler na lobaki na bango bongo na tika ki pe ko rappeler bango te lelo bo fingi Décor ndoki me boyebite eloko ni o epusa ye musika boyebite bo fingi ndoki vraiment me boyebite eloko nini oyo epusa ye musika de mutu na mutu azana ba explication na ye ndenge bozoloba wana Décor azape na ba explication na ye mwasi pe azape na ba explication na ye donc atato ye to fingi asundola ki mwana asala ki boye bien sûr mwana mwasi na abundi na mwana na ye moko me boyeba ke mutu na mutu azana ba version ya explication na ye peut-être soki lelo pe Décor aya expliquer biso tokoloba pe mwana mwaso yo aza motema mabe asala ki boye pona nini donc mutu na mutu azana ba explication na ye na affaire ango ndenge ezokende mais comme nzambe déjà zu molimo ya mwana azate ça fait mal mais tozana na eloko koloba te toza pe na eloko kosala te nzambe ye moko azwa kaka lokumu molimo ya bebe na biso epema na kimia nyoso.
bato boza na posa numéro ya décor boke kokomela décor ba message kuna décor soko komela message na WhatsApp na ye na TikTok na ye a répondaka soko komela pe message na ye na Facebook na ye en tout cas a répondaka toujours donc aboya ko répondre te décor a répondaka donc a répondaka na ba émission na ba message nyonso na ba message nyonso a répondaka na ye donc soki boza na posa bokomela ye a ko répondre bino comme toza permis te ya kopesa numéro na ye aboyi na ye ba partager numéro na ye na batu aboyi na ye vraiment numéro na ye et partager mais na batu po chaque fois batu bazo benga ye bazo finga ye chaque fois batu bazo benga ye bazo finga décor alobi ke toyebi vérité te mais mukolo ezali ye akobima pour que aya koloba vérité alors batu musu pe balobi ke eza nango na importance mon côté aya kobima ya koloba vérité pour moi na esi a Koufi. Alors programme ya matanga yango wana lobby déjà vendredi bazola la veille mortuaire déjà vendredi donc samedi bakokende ko kunda. Alors Angola pe ba bomba lisusu batute ndenge zalaka Angola ba bimisaka na ba 4h je crois. Et ba bimisaka 4h ti bakyo ko kunda. Et comment on ka ndeng moko na ba pays nyonso ndenge koma même na Congo toyebi ke ba bombaka na bango lisusu te donc ba bombaka lisusu te et koma kaka bobimisi lelo après quelque temps boke na bino kokunda bobimisi lelo après quelque temps boke na bino kunda mais soki omoni ke oza na poso leka epa ya décor okei oleki epa ya décor là na sire bino ke soki décor ilonga akolalisa matanga na mokolo ya lobi bokozwa ba image wana pe kaka awa na Irsil Botelo TV yango na oloba toujours tango s'abonner yango nazoloba toujours tangu o s'abonner ndeko nanga kobosa na te fina cloche ya notification po o ratete nini tokotia awa po na koyela bino ba image nyonso ya matanga ya mwana ya décor soki ezaki décor akotia vraiment matanga bozala desite bokozwa ba image awa na Irsil Botelo TV alors bandeko nanga eza nango likambo esi kwei to supporter yango kaka ndenge ekwei ça fait mal to ebike likambo yo esali bandeko ebele pasi esali vraiment bandeko ebele pasi mais nzambe kaka nde adesidaki yango ba papa ebele babotaka na basi basundolaka bana likambo ngo pe ete ya pe bino donc lelo décor akoyi na likambo mutu moko azonzima zate ata tolobi ke to bandolo ba décor na sir na lekaki na sala ki émission pona oyebisa bino ke non décor alobaki ye pa kipa na ye mwana en tout cas abande ko kipe na ye mwana na ye ndenge esengeli mais comme bayokana kina mama te alobaki na mamwasi na ye ex mwasi na ye atika mwana na ye soki ya kokenda Angola atika mwana na ye na Kisasa alors boyebika ba mama totambola na bana na biso partout mwasi pe alingaki na ete po amonaki déjà que papa aza na ye responsable te ayaki na ko remarquer que mobali o alinga ninga na vrai amour te donc alinga ka na kosa leka mais mwana ayeko ya na kati ezaka pasi mwana batu aza innocente mwana batu na makambu oyo atikala kozala te mais mwana akei kaka boye maladi mukie kaka belaki ba fièvre kaka belaki asala mo ba fièvre be mamimi na hôpital ba fièvre kaka nde ebomaki bébé na biso alors mulimo na ye epema kaka na kimia courage vraiment beaucoup plus na mama ya mwana oyo po abundi na mwana na ye ça fait mal bande qu'on a tali vidéo au moins sur azolela na yo qui passe na motema douleur à 9 mois douleur ya maternité douleur non ya ko sente bande qu'on a ba sente yo ozu ba humiliation na quartier ozu ba humiliation na école ozu ba humiliation na bami ozu ba humiliation na famille donc ozu ba soni partout bino mo boyebi kaka à l'époque ezaki na ba mon bébé wa botamaki depuis na 2018 à l'époque maman pona ozwa zemi ovandi bo ezaki facilité ba obanda ko finga yo ba obanda ko okolobando yo kasoni moyo tamba kuna libumuno ezate pozo yo kasoni
me mwana mwasi andimaki basoni andimaki nyonso wana mpona omema mwana na ye donc malheureusement nzambe a décidé autrement. Alors courage ma sœur esika ozali nzambe nde apesaka ye mpe azwaka nzambe ayebi pourquoi azwi ransia ya mosusu akopesa oyo lisusu ya malamu mingi. Donc nzambe ye moko ayebi tokoki kojuge nzambe te lelo ata toye tolobi dekor asali mabe dekor abomisi mwana dekor asali boye ransi akuta kufi mpona boye ata toye tolobi mais nzambe déjà a décidé autrement. Bakokufa tanga alobaka liwa nzambe nda desidaka so nzambe asinyaki liwa mwana ote alingaki pe akufa te. Bandeko ya Angola tomoni bango babimi balobi mama ya mwana o adebruyaka na ye kaka adebruyaka neka na pasi azo debruye na pasi na ye akokaki kofuta ba hôpital ya cher te akokaki te ezaka nzambe ndalingi eyana bato mosusu pe babelaka pe grave ake pe na hôpital pe ya cher mais nzamba zuka molimo na ye. Ça fait mal bandeko tana otala bébé oyo na otala na yoka pasi na motema mwana esi akolaki vraiment akolaki makasi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 akolaki déjà akolaki 7 ans akolaki penza. Donc molimo na ye epema na kimia nyonso. Merci beaucoup bandeko bolandaka biso, merci na bandeko nyonso botaka matoi pona koyoka Irsil Botelo TV information yango wana. Donc lobby déjà tozana veye mortuaire pona mona na biso ransia. Alors tokozana ba image nyonso oyo ko utape Angola tokosangisa na ya kisasa tokotiela bino makambu yango ndenge ekoleka tokotiela bino awa na Irsil Botelo TV. Bando nanga soke zamba no liboso o s'abonner. Tango zo s'abonner ko bosa na te fina cloche ya notification yango eko permettre yo prochainement tango to rotia sous émission na biso cloche ya notification eko permettre yo o leka lisusu o landanini o Irsil Botelo TV atie na lobara toujours partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, tindela batu ba lien, partager partout et ozala malamu mingi. Ba abonnez sa Irsil Botelo TV ba o botala rabiso, en tout cas tango koti kobosa na ba j'aime te, souvent ba j'aime na bino e ezala mukie mais ba view na bino e ezala ebele. Donc tango koti na Irsil Botelo TV, zana motema malamu iyako aimer vidéo, nzambe ako pambola yo. Prière nangeza toujours nzamba pambola rabino, ba o ba futara mega nzamba pambola rabino ba oba somba mega nzamba pambola rabino bozanga bambonga mega te ba oyo pe bafutaka wifi nzamba lola mona rabino bozanga rambongo ya kofuta wifi te po grâce na bino nde biso toza boye. Donc nzamba pambola rabino pour que bino pe bo pambola rabiso. En tout cas na suki wana na lobaki na kozala mulaite boyebi Irsil Botelo TV azala toujours mulaite donc na lingara beaucoup plus te ko jouera bino temps eza vraiment malamte na suki awa message yango to yeli bino le bezave mortuaire donc samedi ma camion soit écosi la bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.